Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balaman des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Yeah. Naga za kuye biso. Bonjour à tous les abonnés des Avis du Public TV. Moi, Dorcas Bolokoko, la branchée de la presse. Je suis ravie de savoir que vous êtes nombreux en train de me suivre partout dans le monde sur Avis du Public TV. Donc, aujourd'hui, pour vous, dans un musicien, il y a Fally Ipupa, animateur. Moi, quoi, animateur, nakati orchestre, il y a Fally Ipupa, comme on a boussole. Et puis, oh, il y a na gauche, nangai, aza un chanteur, hein? Na droite plutôt, aza chanteur, il y a Fally Ipupa, comme on a Emani. Bonjour, boussole. Ouais, bonjour Dorcas, bonjour ma téléspectateurs tout Balbanin. Oba tala biso. Voilà Boussoli. Emani, bonjour. Bonjour maman nanga, bonjour na bato tout balanda biso bazana na libanda mboka, so écoutez ba on a moi bonjour, so écoutez ba on a soir, bonsoir et puis Emani yo toza na pona yo. Naibite pour la bino to banda masolo nini to na masolo ya école ezekende to ndenge nini parce que tozo ba miso tozo ba école ezebetate mais bino mona ndeni depuis école ekeye na marché évolution ezekende nini depuis balobaki betate betate sopo do moni ndeni ba question ezanga ba réponse ya bino mais boza pe bat bolanda information na source eza likambo to ko sala ngo te ke to lo ba ngo maintes fois école na ekoksi pas même 2 mois pas même 3 mois eza déjà na ba combien de vie na ba réseaux sociaux na ba bar na biso ba cité na ba boîte de nuit partout école ekangi plus kana si créé rien à dire rien à commenter biso to ba les premiers toza na tante ke to sala débat mo bena ba ba sima na biso bango faut pas zora tan roloba pour na bat bacha bangoka pour biso za to yembaka to bina mon école est to colonisé kana si créé donc talelo pour comme kana si créé lié kuna kana si ka batu tout donc c'est du Fally Ipupa quoi na ebité na bino mo bata Fally par rapport ya école na oyebimaki liboso eloko nini ezebeta makasi Emani. Bon, normalement, on a question où ils appellent bien. On a les artistes, c'est ça les logos qu'on a battu le bélamonté. C'est que vous avez ma camouflage, faut en ma camouflage tout na yo. Ça dit, il faut tambour ça succès là, faut battre le bélaka. Un artiste c'est zabongo. Nga pona nga les na website yo, les na website yo que école ils obéta partout, les lots tant webimaki, les lots na réseaux sociaux, et gomidati na 4 millions de vies. To nanje na 5 millions. Ozomona ingolo bake artiste abe batala rien na ba téléchargement na ba YouTube, ba nini mambana tout faut za apte. Et le lot o so balobi ke loko o pe susu yango betaki bonavo. Waneza na oka ba congolais kaka. Moni mutema mabe ils ont régné trop na mboko. Mutema mabe et trop. Yango moni biso to kipa mamana te biso to za ka to sali. Bino boloba biso to progresser. To kinde kaka, to kinde. Le loka na sikre bimi. Tala kana sikre kota na YouTube beta au mona niveau kana sikre komeli. Toujours kende déjà. Mais on est venu bino bata Fally bozo ba kana sikre beta école les beta. Et pas ba musicien mususu batu mususu balobi ke Fally argent en actualité te kana sikre beta te école les beta te ezo kana te. Je sais que bino mo pe bozo yoka mambo ezo lobama. Parce que batango bazolo ba makambo na moi ce que biso to na principe moko total andesco batute. Ozomona. Ça dinga na liboso na ngana otala ka boy na boya ko tala na sima parce que na ko malibanga mo. Makamusu eza makambo oyo karate
tika bato baza na ba distraction biso to na ta distraction te biso nde toza boye ba misa fali pupa ya the king to bato totala kama kamna biso to ki pa pe kama kamna biso so bato ba loba pona biso parce que ba yebi musala nino biso to sala na to loba no tout à l'heure so bazolo ba pona yoti libanga ba mambaka na mango etela tu vois manga na biso comme eza kotela et yango ndezo lukela biso problème so eza ki na mo beso nde bato banga ba kipango te comme eza ka kotela yango zo mona ke ba olandela ngo ça n'a rien à voir tout l'andra makambo bato balobi bango bato na ba oloba wana ba bimisa ya bango basala na bango tout la bango ndeni na ba YouTube na ba sur plan ya téléchargement ils ont kinendeni zo mona wala za banga mo biso to kolanda ngo te et puis d'ailleurs ngandi na boso lelo muta oloba ndenge no ay manyo na longa wana obike so Nathalie Jongo vuma boto momengo nota bona occupé point obi combien de personnes na bandeko na bino ba internet na ba bato so ba osaba émission internet ba ofinga biso meto ki par bango te ça veut dire ngolo ba ke artiste cause à l'artiste le but que no faut ala impoli faut za muta ofinga non ba yeba mutu na musala na yi musala nde mutu côté la mutu ezate ke no faut ya na mafinga so za muta mafinga italio bana no pe batala ka ota musuna ba lelo pe monde des évoluer bana ba tala ba baza makasi na ba réseaux sociaux parce que ba mona tata na yo mwana yo mo papa yo bota bana na yo bana no baza makasi na téléchargement ba koti YouTube ba mona papa na biso sala ba message finga to papa na biso kuna yimba na okese so x to y ka finga ka batu non on les eza ba to mona ngala mona eza ba esprit ya bato baza ba esprit faible poso lelo zo finga batu o la ka mo identité na yo o l'accent identitaire o besano o bimsa image ya tata na bino na maman bota yo famille na bino quoi o l'accent famille na bino et puis tant mususu ba parents na yo batinda ko na classe mais yo lingano mambo nchikite yango se retrouver na ofinga bato tant mieux biso to bato ba parents ba futa mo ba bon na bango malgré tout ba kenda na bango personnel mais ba prena biso non na kati ba parler il faut ça poli faut respecter ba parents ya bato faut respecter bande kwa bato banda c'est ça biso sko tolinga yango moni patron na biso aloba na biso ka idéologie ka kipa ka kokokolo ça dit batu ba loba na bango eza ko tout bien yango ndem to pesa biso sous succès yango album école oyo ke école ten zikitolo oyo ki zikitolo oyo ki kotonga ale casque rabadi busoli yoana akei otala koto yo boloka ya kangi biso la vie continue le lorsqu'au kana s'est créé ozotala notronga okokufa miso pamba kasi tala notronga mokomona eloko te okotambola na ngai mokosimba eloko te lobanga na linga lobanga na lela yo pe zelanga na pesa yo Senga papa nzela. Merci beaucoup Emmanuel Oyemba na penza. O comment nous a tina suka boussole vraiment na côté non parce que les animateurs. To beta non lisolo ya kabuya. To ki école, mais to ki kabuya te. Kabuya waza na mouvement, toi qui enda na ye. Na école te ki falite. Te mais kabuya mingi ne kabuya. OK, c'est vrai kabuya te mais mingi ne kabuya. Kabuya te mingi kabuya. Mingi falite kabuya. Parce que le générique, peut-être, il y a un générique qui est pour la Kabouya, peut-être pour boire quitter. Générique, Maramba Fali, ici la race au Falia, Nzamba Bibo, Fali, Sixen, Esco, qui tabatum sous la relève. Préférons, toi qui as fait décide le 18. Mais nous sommes en Afrique, c'est Baboya Bino. Tu es Baboya Bissoté. Baboya Bissoté. Après ça va playback. Mais Bokenda Kuna Bengani Bino, Zone Sibi. Internet, on boulana, non, on boulana Internet. C'est parce que Bokenda qui est Afrique du Sud. Bengani Bino, Afrique, c'est Zone Sibi. Mais Bozo qui est délicieuse, tu es habité. Ça, on a Bino à Tour et Zandé. Non, ça, on le henge au comment. Il faut l'information, il y a sire. Après ça va playback, Makamutu, voilà. Bon, mise en Afrique du Sud, Bengani Bino, Baboy Bino. Ça va devoir Koufa. Liweza pona mututua liweza pona mututu makambo wana deja balobango deja so muta kufa eza pona mambo falite eza makambo ya baranki na ba maître bon baza batabitumba fali aza pona oyeba ça rien à voir na makambo loba Siro Kabuya za na mouvement to ici a quitté mouvement Lukait et place azarat tout na makambo tout na mais yo za mieux placé na kata mouvement il faut yebisa biso parce que yo posa tala ku le roi Kabuya oza porte-parole nyati moza na kata mouvement il faut roloba tika yango
namoni ndiro zo kimaki c'est bon comprendre eh ya dusha motomètre azo ko rendre ko répondre ta lobi kabuya ayebi te to luka kabuya na ndenge OK siko na yo mo pe bona ina ngepa Emani lo bana biso kabuya za na mouvement to ça fait départ na parce que mo lo baki maman nana te ketchup na kiete nazali mais na école to ki kabuya te non moni lelo faut pas to luka to zala kaka na mama kamubo moni vie ya mutu so yo mo lelo zo zongo na ba 20 yango pere mo na ba 20 eza na lycée mo boadage mo ba kulutu ba yimba ya papa Lutumba après ça revient na biso madilo yimba na kata nzembo na yimba azana yana lycée mo lobake soki bongo esali erreur moko sabi nzoto mobimba et ko mapemba mo na problème yango moni na ngala lobani par là na ngina lobake lelo biso bato to travailler lelo premier na el professeur le king Fally Ipupa biso ba conscience ezali mutu na mutu comprendre que ndé toza boué musique et même marabatu mboke belé musique et pesara biso mbongo musique ezo sala biso que to vivre tout monde na batu musique ezo sala biso que lelo to kende to futela ba palais musique ezo sala que lelo batu bazo ba car lelo ba sabo tu vois so que mutu yemo azoza na conscience azo conscience te pona mama musana à quoi sert lelo baninga babwaki bango ba busol banani bango tuana ba boloke ba tango babi tout mesana na bango pe bazala déjà net busol la boaka déjà depuis tu vois tant bazara bango tout makamba kabuya to interrompt parce que batu ba yebi vie ya kabuya ndinga vivelaka président asala patron na biso sala marambo nyoso o ke fo mutaza la mutu mais mutazo zo conscience te ce to sani to bandako so to sa mission bo bandu na biso kabuya azen nemia mutu te le problème est que il faut avoir conscience na musala na yi tant on a conscience te to intérêt histoire tant au moni o yambi busol tout ne maramba busol tant o yambe mani tout ne maramba kabuya sa frère na biso na groupe na biso ba benga na mutu te moins que oza impoli o fingaki yo mo moni ke no o simba soutena ke nanga na ki c'est bon ba misu pe bazalaka ba kenda na bo batikana na ba poto ba sa fi na bango to kipara na bango te ba pe ba kipara na biso te c'est pareil ndenge kabuya biso to za so to zo répéter ba tie ba programme na biso za mardi mercredi jeudi tant mutazo yate tant e comme petit na niveau studio mutazo yate ce que to san to tele makana sujet na ye moko mi yelate ba tikela espace ayate siko to intérêt histoire na ye azana ye azo sa vie na ye so boza pour so mona ye bo mona ye atambola ni 24 heures sur 24 heures na ba ana tous les 24 communes aza muto yo muta sala batu tout muta sala biso tout le loke ba ye ba yo Emani ba ye ba obuso se Fally Ipupa comme sala rapé kabuya n'est pas sali pe lelo ba busol n'est pas sali pe ba boloke batango c'est bien la vie continue mutu président azana za so linga sali kamubo atala conscience mutu ata mutu azana volonté to azana volonté comme il y a une négligence à Monique, il s'est commis déjà au bino boyebi. Tant mieux, on s'est vu naïe, mais azana un groupe, mais aya kanditi. C'est un peu ça. Merci beaucoup Emani, vraiment dans une annonce sur boussole, toi banane herbotala qui ndeko na bino musicien local bino Fabrigaz à s'excuser na maloba ou ya loba et pas ya Fally Ipupa. Na ebité impression na bino ba en tant que ba musicien Fally et ça là qui bino ndeni. Baba makambo wana mpona kotala natalaki yango na kote me nayebi ekozala bongo omoni bamabeleki mwa tuna mwa miziki omoni nayebi so bamaka mosusu eza koloba te omoni tosalaka bamabe te apres tosenga bapardon mo boye en plus tomona ya mo bo moto akolinga alobaka mo bafrançais mo boye croyant ki atanga me oke na motu na ye aza na raisonnement mo ndenge moto atanga te donc tosalaka bamabe trop te mpo tosenga bapardon comme aloko mwa blague bon. Et ça, les autres soit sengi pardon, bah excusez, azali qui en plus azali et puis qu'azana est victime, tout bétanaï va concert, azali vraiment GNOP Elmar patron abisso a apporté un plus na carrière naï, donc à passer na victime, azoma leçon, si à qui évoluer peut pas faire, donc azali qui donc azali petit apprise, azali moi donc so boss alandian. Excusez, après à rappeler un problème à battuter, preuve à négo tout moto, rose un problème à casse, na battu, bah ebina mokil se confie l'omidé, mais bah soit problème té, yo mon mona, tilelo, ça reste un moment où so ebi bolo, et le bas fait na biso les grands pas on a canne à cycle, ce que t'as la dimension, voilà, et c'est pas grave, hein, bah limbi ça, y en a vu que son message est capté par patron.
aza libéré déjà étant que fils, voilà. Et mani tozongi pa na yo toyebi te na ndenge bafinga bino ngana ngana yo rappelé to tolanda ba musique ya ngai ba musicien ebeti ya bino ebetaka te nayebi te puis lelo asinga bino pardon esali bino ndeni eza maratro ozomona ya moko yaka pasi nga nalinga vraiment mingi na répondaka bamakambo ya bato te basalaka ba erreur pourtant mutu lelo na vie na azwi décision abike non lelo na olongwa na site supposons on appelle cet exemple site na comment on s'il vous plaît avis du public ça dit lelo na olongwa na site ba bengi avis du public na okenanga pakati voka donc le sope na site ni na bo koma nango c'est que na zo ki tananga ya réfléchir tu vois tout ça la mabete pour lobby tout luka moi tout c'est luka moi tout senga soba pardon non obi so bazabatu hein bazama bateau ba vendre bien ba réfléchir bien lelo za na carrière na za na talent na yo ozo sala makambo na yo pona ni beaucoup copier bien te so tali lelo nga na zaka pa JDT pas ex-patron na nga JDT yo so mona JDT mani po mani ndaza ba asuka na chanteur na katsa mboka o ba bien appelé ça qui chef d'orchestre pas Jackie tanga na obenga président JDT ya Jackie po nini après ça dès départ moi ma bête les avait exercices mon à sali effort yo la nango fali pour pas longo afingité ah pourquoi pas na apeka mutu na ze imena ko sala ngo sali yango le lotanga komba via l'est so ba kutana to kutana vie jour musu na ville na imani bonjour bonsoir les gars nango continuer continuer na l'autre c'est ça yango ka ndende konanga compléter tu vois au moins la vie to lukata to pesa kata moi image ya ba parents na biso o ba bota biso tu vois lelo oyo patron na fali pour pas kokape lelo na makambo ya zana ngo so lelo lo besa la make non abanda suko ke ko zwa mamutu na yesu ka lo bona oyo ka su mutute ah je ne crois pas yo ka zinde biso to le kana ba émission ba internet boye to finga raté to le ka pena ba émission ba kina biso awa to le ka to finga te so tu crois nous sommes des toi ba yuma to ndeni ba kata biso singalo le mo bien te non toi ma ba vrai noko mais total aka non ils ont nos propriétés lelo au finga après lobby okuno ko misusu bref en état là lelo bato misusu bazala na ba wenge fumata wezara wenge 4x4 bon ça lelo bango tu bakenda mutu na mutu lelo bato ba bénéficier za ba vena biso ba wera ba vena biso ba ndongo yebi mais lelo sikoyo o mona ma butazaki pa 20 soni zanka wera mais bazala to kende to mama na malembe pardon au moins lelo oyo taneti bato bazana kati ya maison mère au moins bato belé ba finga lelo ba finga lelo mona ke no amona tandeni ya koluka mwasu ça fait na son sonete izana ngo ngapona ngai na vie ndeto zabo lelo so muta kangisio so kangisio akeno matina l'état alingi yote tu vois et ce qui lelo pe muta telemi à se faire face vers yo et puis lobi na ngwa no senga ba pardon lelo nezo pouvait biso ke za ba pardon mo za frère ezo uta sincère na mutema ezo ibanate et bon chose que les pardon mon boya ba baiser des jida non mon frère tout ça là ba hypocrisie nga za hypocrite ndé na fandia nga isoki oloba na nga photo osala nga mabe na koza na nga ka meilleure solution distance na peso ka distance point barre a garder ka bande na azarana a maintenir no bandu wana ya rufinga ya boya maintenir ngo c'est bien donc boyembi ya bino pardonner nga neti nga boy na oloba na yo franchement je suis pas hypocrite naza d'accord na ngote parce que il a accepté et il est banaté et on a dévolé faut tout on a décence tous ça pas hypocrite moi je suis pas hypocrite na lobby on a bande lango a garder bande na ye ninga bando finga a continuer ko finga atinda pena ba mission na ba finga c'est bien c'est tout mutu to finga lekini ka biso vo mena solane tanto tout en na whisky de na ye male pas moni ba whisky de mon fallait pas so étranger tanto nga ça ba respect mo boya makasi na mboka mais tellement de Congolais, tous les cas, fallait pour pas mon bandal. Et on va aussi comprendre. Tu vas comprendre déjà que qui est fallait pour la musique à Congo. Mon vitesse au papa, un bazaki n'a que son nom repose en paix. Au senti Peter Gabriel, ce qu'il fallait pour pas R. Kelly, alors Betiso, na whisky. Au comme maman. Et on les camo bino zo ba fali pour pas na vitesse na nini. Bo créer les fali à créer les robino barankine. Robino comme no barankine est belé. Problème mes amis. Yondo comprendre bien te a créer robinio makamba bien parce que bateau balingaka ba sala ma bende ba mo tout teti comme teti ya ko aza teti aza réaliste ya sala oyo eza motu fois sala
ça la plus carrière na otande makambo ba tout est-ce que bat balingani soko comme na succès il faut fingaka il faut budara na makambo na tenet ngai na mona na makambo na tepe bato kaka na o ba obeta masola mabiona o bango na bato na baloba ki basomba ba vie bango na bato basalela ba pato ba propaganda mabegola na makambo na te musique eza bien moni preuve ne ba misu ba masaba comment comprendre que il faut solana les king bien il faut komikitsa malgré tout on a dévolé des manières lobby pas biso to ba non côté ba nengo calcul moni silence ndé frappé donc silence est frappé et les même qui en kimsu yo loba ya moni el mara tanga loba kaza les king el professeur donc un message journalistique le lot et communal combo bat balinga ka les seuls leaders za otanga ba komone na kata concert bat ba piquer ba 15 ba CP là bat ba se retrouver el maravilloso el pipe de olo el phénomène el fantastico el niño del mundo el crack el matador el professeur Russell les gars belé les gars belé il faut pas que ça à 30 ah il est belé les king aroyemba te ma bibona tanga ba kombo yo mona parce que na o ça si qu'on a lobby tous on a nous na sujet wana pardon dévolé ça signifie quoi dévolé bon on a dévolé pourquoi lobby monde to ça bato ba ta biso oui nazo mananga au monde to ça bato na minute yo bana posa ba programme na biso tozo kende nde toza boye na pour faire l'occasion bandeko baza en Afrique du Sud base il a déjà parti le 22 déjà pour tout long déjà moi avant to comme Afrique du Sud to beta ba quelques concerts kuna et bité que tozo zonga to kende Canada to on a 3 concerts le 12 le 13 le 14 to beta wana l'essentiel yango wana bato bazo la biso pona makambo wana moneti bandeko bana ba Canada neti Cédric Kabongo za na Canada venanga Libo Mbusa venanga Pascal Tioka bazana ba mikili bazo zela ba bonga mandeni ba ya pour un concert à Canada tu vois et puis venanga Gauthier Wing na kati Milan ye pazo za la veut dire écoute vous allez déjà aux Juba tout le roi Cyprien Nzolo ye bon tout ba za la wana toi intérêt dossier wana ngana biso ke na vie to linga to sala ma bete pour lobito ro senga ba pardon non c'est pas bien pour le lolo wana tu lobi ko biso to comme ici patron na biso comme ici Robino Mutuma kasi non les barankin Robino comme rancune partout à cause de bino yoka Robino a un problème na mutute ye bango lelo Robino a un problème na mutute Robino n'écoute le contraire la plupart abattu belo ezomona na lelo yezo yipsa biso ke non sonde ni bango nde ba inaye parce que ye azara vers azara na respect vers viena fali poupa. Tu vois, attends, respect vers vienne les kings. Parce que il y a un des bango bango on est de ah yende ni na genda kuna banini bona bo. Musique na biso jalousie mo bo ezanga ti na ba jalousie wana. Le lotan mususu patron na biso ke na bambo ke belé libanda. Il y a combien des artistes au batuna raya. Obi pesa de combien ba numéro ya bata binga na kisasa binde ni zo numéro oyo boluka na numéro mutu bobo ah ba oluka ba otuna. Mais so les bango ba osala ngote. Tu vois, et puis ne bazana tikara ba makambo na pardon Robino azana respect vers kulutu na ye yango zo mo nzane zo kende bien et loko nde banda ozanga batu mususu lelo po monika ke non obimise loko mo bo simbi ba momoni batu pe ba mo lata pe ba sokoli ba lati ba talon ba serre ba lati ba talon ba noko pe ba tel o sali moi jeune mo bolobi point ali mba moko ye oyo beti concert mo pe batu ba tondo lobi ba serre pe ba obina rumba na ngai ba mo komiteti boso totalis ko c'est que na kitetso na beaucoup mina on sait que lelo ba respecter sous ba vena biso ba ntsonete ba respecter ba vena biso ba grand-père bozi na te ozomona photo ye ba na vie que ba ine bazali eza bongo eza réciproque respect eza réciproque eza le escalier. Merci Emani vraiment na yebité cher internet question na autres on Emani na boussole Emani na boussole na yebité Bolandi déjà interview c'est lui Salaki pour l'occuper de job qui t'a en mususu ndekiyeyo interview en ce Bolanda que ça la binondeni yeto ka baba ki abaki atinga maka prise bongo pour président makambo aloba nini atinga maka prise bongo pour président makambo pour bacheka on a né fait le homme te le baki aloba on a téléphone pour ba te belé so ba ogazi yo o manke mutona niveau noté abotika kana sa bongo pour ayende makambo bachangaka. Mais vraiment téléspectateurs comprenez Boussa le bio et pas le bien mani te pas na yo si ko na ndenge message journaliste lui a lancé pour na bino abi botika musique bozo sa le loko de boke no beta na balibane bo beti album tokos donc ba we tika bozo le loko te botika et ça là qui on dit na message journaliste yo ka ki
c'est que ça artiste était so maza artiste a bien à côté ni ba propos ndengwana te moni to yebani bien tu vois Serge a yebinga bien ngape na yebi Serge pas yebi mani bien tu vois au moins temps aux audace ya kumulika o manquer mutu angozo lingo manquer yo mo yebi dake no niveau mutu nanga e kara musika to ko marché ba moto na bino pe bo sala ba miso bo yebi ke mutu otanga na patron na fali pupa e kara za longwa wa ti ta muso ta ti États-Unis tu vois au moins ya passe mutu ya lukata muso tenir face boé à tenir bras de fer azaran vient tu vois ada vient na non na âge et puis à part Rwanda azamona bandal aluka asolo la bien na vie to yebi lobité lelo ba makamususu oye lelo aluka ka wana pour komaka ba guerre oye aluka wana to na tana ngote to lobai déjà ke kakipa ka koko aloba na ye afinga aloba ke obiso to sali musique ba rapper bani baloba ki ngote obiso musique ba rapper ndenge nina ke a vide mais so tel album wana tokos de coin ti coin tala bato to benga lelo ba shege un shege yango moni pato na biso ami bengi professeur et puis atyango kombo ya titre na biso album école et apambate shege un shege mazembako je suis juste un homme qui est faible qui suis comme souvent à la chair. J'aime les délices de la vie. Ne m'en vais pas si je t'aime. Shege bano to benga ba shege bo bafandaka na balabala azo yemba nzembo ya français. Ah, la folie, tout le monde danse ces soirées de chéris. Ah, mes chéris sont jolis, ce soir on s'arrête pas. Aide bango ba yebata olo bate banana o ba banana to benga ba les enfants de la rue. Aide bango ba yebata ke balobata ke non, tout le monde danse et puis attaque non bonjour, bonsoir. Aide ke batu. Ça ne sert à rien. C'est un frère à continuer na ya sala makamu na yo azo sala ngana préférer na pesa conseil. Tu oana poto sala vina yo. Luka lobi ndeni koteka sub album, luka ndeni lobi progresser na musique na yo. Oyo lelo le king azo sala eza pona vie na ye. Ami benga maki musicien azo défendre ngoti na suka. Yo po mi benga musicien défendre art na oti na suka c'est bon. À quoi sert ya kofingana ko sala boy et changer na ngolo roté. Biso nyonso nde to aboto kufa na biso. Mais maintenant on zamba pesi biso non na mokili to régner, to sala lango dans les bons. To sala lango te na mafinga. Moi je ne crois pas lelo so ba bisinga que Robino lelo a betinze monaye album ne bimi et sali succès na to e bimi banze moné simbi na za jaloux. Mais non, ya ozo mona lelo ba te belé ba porte na bango ya makambo ba osala eza freiner parce que jalousie zali lelo so yoki muninga sali logo simbi yokuna olo féliciter. C'est ça et logo zo rené na biso ba congolais. Mentalité neza pona ba artiste o ba vivre na pototer. C'est toujours les Congolais. Il y a un monde Congolais partout au monde muto qui a commis place beau. Bah on revient au Congolais. Congolais maramnaise à l'arabe. Parce que tous ça na ba respect mo boité ba mamusu ba kolo ba no moni koto ko chama kolote yumba la moko yeka pas oleki. Limite neza aye fa doubler. C'est ça. Il y a un monde Congolais lo liboso na mutema neza na mutema mabe. O ya lona na kati neza na mutema mabe. Frère Rwanda a sa la vie naïe. Bisoto on a tenté to bando répondre à ye to kipe to finga ye. Non, on n'a pas besoin de ça. Toi pe na posa na ngote lelo bato ba vana poto ba na posa ba yoka musique. Ba na posa te ba yoka ba jir au boudera baninga, tant yozo boudé baninga. Est-ce que ya yo zani? Ya yo zani. Quand on yozo boulé que fona sala ce que lo mo boye mukili pe ce ko fo yoka ngai. Est-ce que tant yo sali album na yo, net yes ko album na sala. Est-ce bisoto lo bango que non, et sala bo. On n'a pas le temps. Bisoto tande musala a défendre ka boulot atika ba makamona pamba sa vie na ye biso pe patron biso sa vie na ye c'est tout. Merci beaucoup, je salue mon boss Didier Masuki. Lelo na lobanao ozong c'est émission un jour à 5 pardon. Et comme ils ont habitué de pardon dans le roi mora bandi et la qui fait bateau ça qui bosse et là qui y a sa puissance le meilleur donc ça kozanga ba biso tout toi ba élève c'est lui le prof. Donc, les Arabes, vraiment, mais socialité, les sons peu écouter bien, faisons à moto. Et on m'a dit école, les élèves,
malgré ma mauvais disciple bali mais au 5 années pardon t'inquiète côté donc il y a Willy Moucheni code Amboka hein, le véritable code mondial. Il y a Willy Moucheni des bambas de capitaine junior capitaine honorable donc mingi rolobeza te à mon boss Didier Masuki donc tout le bail so mingi te site nezamoko avis de public donc tu es un phénomène au Canada les réseaux sociaux bimi fali pour pas ko jamais na Canada to ebite bino mo bomoni déjà yango to bomoni na nous te ba message ezé que fali pour pas jamais na Canada concert en septembre à Montréal côté à Sandrine Moshigo en octobre côté à Cédric Enko Siseka elle donc Cyprien Anjolo Golbi les Valois donc grand prêtre Kader Pazali côté à Shagika Dima Jani Katanga Tozoya déjà d'avance to devancer concert ezali donc yo quand on a ceux qui concert ezali ouais titi hein qui concert ndé oui comme la muninga bino na Paris moi musicien ouais arrivé là et ce date ndé to kenda da États-Unis plusieurs fois donc concert ezali yo tout na pose information nous olingo ça on le mois débat donc concert ezali voilà concert ezali Madame Wemani concert tous les là-bas bi borobeta te na Canada borotia makolo te eza ndeni borokende ou pas nde bolinga bokomisa ngobongo botika na bino bandeko bafanda na bango nde toza boli 12 le 13 le 14 concert na Canada après vané kutu o kaka nde tonga to kende avant kutu to kota mois de septembre o ils ont prévu déjà tous à na Canada moi retard ka pesaki et puis na ndenge sala ke ba o pesa biso ambassade ya Canada pesi biso ba visa et ça dit qu'il faut tous vol à to kitati Paris ko kita Paris ko longa Paris ti bozo sous vol musu po kende ti Canada nde avion wana balobi ke bazaka na espace il y a 8 personnes il y a 8 places oh babi mende ni boko cha place à 8 places patron bi mais non nga voyager na groupe d'accompagnement na boita parce que bateau nyonso na bango awa ba komi na Paris ba kende ka ndambu 8 po espace etikali 8 alesko obotika Bautika nde toko masko déambuler na Paris pour sko esengani ba guitariste ba instrumentiste ba kende ou soit ba chanteur ba kende non on peut pas faire ça yango lobaki non on doit reporter ba solo na mutu eza o azaina kata organisateur producteur quoi to ba producteur et comme non to tchango na mois d'octobre ça dit biso nde to abona septembre soto utika Afrique du Sud kozonga na biso poto ke le 22 kozonga na biso tant au paiement avant fin il y a septembre groupe d'accompagnement déjà il y a F victime il y a El Professeur le King tozumba mo pepo Paris mbalamoko ti Canada to keto beta ba concert na biso na Kimia to silisi to zongi il y a des projets encore makambo ezebele to linga o dévoiler na te mon biso to zara so to lobby likambo et ça la maka so to lobby likambo te c'est que to ana likambo salati mais c'est un peu ça quoi. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Téléspectateurs, donc, Narolinga, pesa bambot, na bango na 5 personnes au balandi. Bino to mandi nemani, pesa moi 5 personnes na yo bambote ba balandi. Mbote na pesi na Eric Gbeni Mobali, na pesi ya Willy Moucheni code mondial. Place Azali na pesi bambote belé et puis pourquoi pas na Gauthier Wing, motema Iriana hermétique. Venanga Titi marocain na à Paris, Cyprien Nzolo na moni bongo Pascal Chioka venanga ili bombusa batutu bolinga ke mani Cédric Kabongo na kata Canada wana mwana Toronto batu ana tu bandeko tu bana Toronto bwana kata nini bino tu na pesi bino bambote belé et Cédric Kabongo na bitina na obeta bongo parce que yo mona Canada ya tongo et puis na pesi Zizi bokocha place oza ba pesi bino bambote belé mbote lisusu na Chancel Mbemba Diogo Oyo Aosala makambo ezomona na Chancel Mbemba tete ndai maboko bank le seli ni ko totikala na yene mtazo solo bien pona biso et puis sans oublier Abedachou balobiso ko ngomona mystère tout en andena Abedachou merci na batutu bolinga biso toza batu so bomona ki place to les imiter manabino to sengi ka bolimbisi so pe to lobby malamu bobenga biso na plus 243 ya Willy Moucheni 90 690 17 40 plus 243 ya Willy Moucheni 90 690 17 40 wana so bengi ata ozwana mutu na ngai mais aoyelanga téléphone parce que tous arras. Merci beaucoup Emani, tu es non boussole moi 5 personnes à Bebalangi. 5 personnes les ça donc mutu to repêcher.
Merci beaucoup. Il y a le bazar de Bambo de Mututu. Qu'est-ce que Bambo de Tété comme Mara Musique? Ngane na lobby nanga yo le bateke nga Bambo te nga binde ba repêcher Mboteati. On a vraiment écouté, donc à vous comprendre. Merci beaucoup à vous. Donc, Baïdion Sobozu, Libakou Yarolandanga na moment. Oh merci. Merci na ya Willy Mouchen code Yamboka, les codes mondiaux ya Willy Mouchen, ya Drisha Moto maître Nakati à Londres. Merci beaucoup aussi à mon boss Didier Masuki. Merci beaucoup à vous à T10 et des prix ici. Moutozo soutenir donc merci beaucoup à ma copine chérie Keti Avoka. Lolo, alors donc il y a combiné Lolo, à l'ingénieur Barbara en a été, a remis Lolo. Lolo, le Lolo de la presse, donc Mingi Rolobezate, Bilomo vous comprendre bientôt la Bromo na épée, quelque part car on a fit mort quelconque. Donc merci beaucoup à vous, bien sûr, merci à vous mon cordon, avec Nassima Kabir, Nassima Caméra, Bogos, donc ça qui Bogos comprend qu'il y a Bogar. Possible donc, moi si mais oui, moi aussi, Kitoko. Voilà. Donc, vous comprenez ça, ministère Fali, tout le bel au Monaki. Restez branchés sur Avis de Public TV pour vous montrer sur l'actualité. Canasique, Patali marché, Pali montrer la tête d'année, chérie à la bianga. Merci, ciao, on a tiré les amis. Lelo, lelo, tous à la romantique à tana pongue toko, tous à la romantique à tana pongue à canapé, file ningana makete tama bana babima, file ningana makete tama bana babima. Oya tikili banda zwake lokote dani, soko baki na kati lobi oko buka e. Oya rose bilanga lobi yako buka o. Mosapela takalians pe kangela loketo bwe bwe. Baloba mosapela takalians pe kangela loketo bwe bwe. Chérie nanga kana secret. Bébé à moi kana secret oh. Dédé. Ciao, Taras. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balaman des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis du public. Et Zolandama. Afrique.